Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut à tous les internautes, salut Bandeko Nyos, partout dans le monde entier, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, D7 de la presse. Moi, na mobali wa banga katasa la rabino musala. D'informations sont partout dans le monde, surtout na Kinshasa et Lengyo Wapi. Jerry Kobetox ça la bino toujours musala. Merci nenge bo ponanga, nenge bo landakanga, nenge bo partager ma vidéo nenge sala nga bien. Tara mobali li tutu et puis ya mumanazolo donc na ça la bino ka musala. Merci à Eric Arsenal derrière la caméra. Na ba image azo sala garçon popi garçon Ujana. Bon continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino. Congo Check Check TV, Congo Check Check TV, na lobby bien drapeau yokuna bazanga wana mwa muke parce que Congo Check Check TV, boss ici Mutombo, papa malamu leader à Pembe, merci beaucoup depuis Allemagne, nenge au PC Jerry Kobetox opportunité à sala musala na chaîne wa monene et puis na bande kuna sto sa musala manique de John. Tanya Weloli, Jerry Kobetox, Nabosanité, Jonathan Kadima, moi Nabato Yamanike de John, Talaka Yo Star. Voilà, Jerry Kobetox, les locaux n'engagent pas la rabino bas sujet, les locaux na sujet moi ya pas si pe à mawa famille moko donc na habité famille vraiment ezo kene na ko kufa likambo ya nini yana leki turo yana leki ya mwasi. Bana basi bango na bango balingi babomana pona nini na likambo etali ya mobali bandeko likambo mati nzete ekiti yaya abala ndengele ki abeteli biso lisolo zo lela na mai na miso yaya abala azwile kinaye to pese exemple Clarisse Place Mabali abengi Darling Love yaka na libala nanga osalisanga tant que Clarisse Place mazoba azobota te Darling nenge zalaka kaka ole kutu Clarisse Place m'a proposé ye ke botela mobali nanga poto garder libala na biso mais ba proposer te ye moko akei ko sala makamne na ndenge na mobali wana tala motema ya moto le cœur de l'homme ba koma ko bima Darling akomi na zemi bandeko et sala Clarisse Place m'a pasi mobali wa bali yo abimina leki na yo pe abimina ye pambate atie zemi. Yaya a calmé famille, a se calmé à lobby, likambo yo et souka kaka biso na famille awazale ki nanga za makila ya minu ndenge biso baluba ka mashi wa mumenu donc nako limbisa ye kaka atiki leki nae bavandi leki aboti après 2 ans après nzambe nenga salaka makambu na ye yaya azui zemi mobile a sepeli famille sepeli ok. Nenge tozobete lisolo ya Clarisse Place ma Darling Love azuizemi tala niveau tala pasi yaya moni pena ke leki nanga sikoyo akomi adversaire nanga parce que na limbisaki ye famille kutelobi nanga boye et condamné nga na limbisi mais il a zui sous deuxième zemi yaya avandi 3 ans plus tard bano babotaki bango mibale nzela moko avandi si famille avandi si mobali avandi si leki na ye nazo tikela libala oyo atikala kobokola bana mwana oyo apesie mwana wana atikele libala yaya zongi na village natal na bango na mai na miso bandeko lisolo epesi pasi azolela akenda na kolela na sima 25 ans plus tard il est qui a kolisa mwana wana yaya tikela kie na bano batikala pesu ko bota po libala e kontinaka. Mais famille wana mbilinga moko donc bana babima ba sorti moko boye au mona mwana mwaso vaine botiki téléphone ayibi au mona mwana mobali akotile misusu na kata ndako na bino boye ayibi to boko tune una yibitelo netinda kingai famille wana ekoma makambu et puis bana bakoma kosila na famille na kokufa pona nini yaya on dirait c'est comme si alobaka maloba mabe. Yaya c'est comme si alelaka alobaka vraiment maloba mabe ta la famille leki alobi bo pesa ye conseil et puis bo benga bo pesa ye idée yana ye azwa motema ko limbisa ye
yango lokwa biso to betaka masolo oyo tozaka biso monte na plateau nazala bandeko na nga tozo décortiquer sujet oyo parce que esala kitoko na elengi na pesi mbote na Stella Swamana autrement dit esa munene sika cadre bayambi biso donc et ça la bien Francis bambote na yo toza déjà na ya côté business to bandana moi mobali ya côté bonjour vraiment bonjour na chaîne oyo bozo pesa biso moi considération ko benga biso de temps en temps pour participer na ba sujet na bino oyo du reste ça vraiment constructif et sungaka batu bakoma mayele sungaka batu ndeto lobaka tala liboso tala pe na sima quoi mais nazo pesa déjà mbote na yo ndingo ya minga na émission na yo na pesi mbote na Eric Arsenal sima caméra na pesi mbote na boss wa pembe Sibu Mutombo papa na pesi déjà mbote et puis na pesi mbote na Filobola qui sacrifiait mère double. Voilà, merci beaucoup. Tozala ndeko mwasi ya mwindu hydroquinone musika na ye. Beaucoup mesana na ye pe na émission parce que Jerry Kobetox alinga baleki ne mingi. Opportunité kala mingi te beaucoup mona ye pe na masolo mususu. Bonjour Yaya. Bonjour. La caméra la bandeko ba andolanda yo ba mesana obengo nani. Marilyn Masunguna autrement dit la carte qui gagne hein. Hydroquinone musika na nga penza. Voilà, hydroquinone musika na pesi mbote na Sylvie Diasonama la parisienne na mwana mateta solo depuis Paris na pesi mbote na Dr John Maonzo mon sponsor officiel. Dr John na pesi mbote belé. Alors ya gote business to banana na yo. Yo pe mobali obali mwasi. Moi ça zo bota te okiota ila nzambe te mbala moko boti saleki et puis otiki kaka wana te mwasi na zwizemi leki asui suzemi. Tala les londes familles zolela yaya kenda na kolela mais tala oye comme les familles c'est douloureux, c'est vraiment très douloureux moni na sepela mingo yoka est grave hein? Président Wazé comme monsieur Google est-ce que vraiment na PC mbote banze mune inspiranga moi trop maloba loba to linga to bakisama na mulongo ya bato yo bazoyo kisa bolingo soni vous comprenez bolingo comme ko souffrir bolingo comme er moko zanga ne sika ya kovanda donc biso bato mukili nzamba pesa ki biso bolingo poto vendre sake na kati mais biso to comme ko bimisa bolingo na libanda moni ma papa na sali et sali passe ils a vraiment passé auteur ya makamuto ezaka papa wana vous comprenez soko so lingi mo sinayo ata soka zo bala te to zela ngonga ya nzambe non so azobota te to zela ngonga ya nzambe parce que babinzambe na tiaka bible lobi nzambe na tiaka mona na libumu ya mwasi. C'est un problème ya mwasi te surtout sengi oya pesa ka bana oya tiaka mwana na libumu ya mwasi suka ko pesa kaka. Donc il fallait papa azana patience ya kozela et non que abota na leki ya mwasi. Ouais, azanga neka patience, azanga neka vraiment patience. Voilà, azanga patience vraiment tozo continuer maman ya biso mwasi kitoko yo bananu bino pe ba ndeko ya basi yaya na memi na libala obimina mobali na ye. Siko lelo komo senga batu ba aider yo. Lilo bano ko za nini analyse noko sala par rapport à l'isolo. En tout cas, analyse on a sali premièrement ils en ont passé. Non seulement passe et ça sonne en bêta l'isolo. En tout cas, bandeko basi to zala non na patience. Et le koyayo ezayo te. En tout cas, à ce sujet hein Yageri, on a condamné na ngayate. Elle a purement raison. Mais d'un côté azon samute masima. Ata la famille azama kila na ye azali que ya tikela libéré ayo kila mawa akitsapena comme on peut dire miséricorde pour te bi nzambe na za miséricorde mais en ce moment là sous nzambe te comme isko ya yande azon samote a sauver famille pour bana bo kufa pour bana na bo kufa bara makila na ye donc azon samote masima malgré nyonso le ki asala ki azongi samote masima amitsa na pesa bo mama alimbisa ye siko ya gotia lobi ma beza pe pa mobali falaza na patience. En tout cas mibali ki sa sanzambe. Déjà en parlant de mibali je salue vraiment mon frère mon sang on a pena ya nanga ingénieur Boston Badidi. En tout cas mibali faut bazara na patience. Hein? Patience, mon patience na vie et les kinyonso. Nzamba zaki passion yango sala biso bato. Donc mibali patience c'est les kinyonso. So peut-être à vanda kinae abino na zela na ton nzambi anga pes elinga ekoma na. Donc de l'autre côté na mobali na leki bazama B mais et le retour que singa ya na minute au place à Zali
mawakaka azongisa motema sima ata la kuno ole kité ata la bana ata no mwana tikaki ata la bano mobali na ya boti po bongo so malgré 25 ans après c'est beaucoup. Voilà, et puis bazan dit ce qu'on a vu bazan a vu ma bé pour anini ye alela ki donc quand de la même manière alela ki de la même manière azonga e bisanzambe akanisa bongo alimbisa bongo en tout cas alimbisa bongo kaka et voilà alimbisa bongo ya Gauthier. Est-ce que balobi yo lobi que moi na mobile azana tort mais c'est comme si on dirait de qu'on a besoin moi ça condamné na moi si pe ata ko mobile asenga ki pour ngwa rondi makaka te au moni pas sinon surtout ekomi hein télévision za ngonga photos za moi rapide pas sinon surtout ekomi ngana lobi za faute ya moi si na première réaction na ye fallait pas pardonner soit à pardonner te ce qui a pardonné qui te a frappé qui m'a cassé leki nga zongela te mais du fait que a pardonné qui na ye a sali largesse et ça le rôle là leki a moni que bon ya a pardonné na ye mais a tali personne ce comportement ya na ye voilà vous comprenez pour nga no mona leki a moni jamais faiblesse mo be pa ya do ya bon soit malgré que pardonné ka tika gine bango ka ba continuer ba vie na bango wana azo surveiller mobilité azo continuer ko tika mobile moi si mobile pemena moi si tout comme le qui ne pemena moi si moni yango maka mwana ye siko loko le komi bongo atika ginda ko nel bala pourquoi to fatika et loko asika na vie na sena moïse ate agar na Sarah tigela ki agar ndako libala te tango agar bandi ba buzo ba bengani musika mobile na ye lumbwa ne onde to ba pina ndingo yolo ba pina ngulu na musulman do ba kabwani penza moni réaction ya lingo zala wana lokolo salibo yona mobali na ngai pe musulman na ngulu donc musika fallait ka bimisa pena leki musika je te pardonne mais kende musika lokwa na pardonner yo ce qui na nango na ba tenir ko apporter soin nanga contribution nanga pour na pardonner ki mais en tout cas na mobali nanga zala musika zala ba ki abi boara. Voilà, Zala Moussika, Oyoki Yagotier, l'Ilobano les amis par rapport à Maloba Yagotier Lobi, il fallait l'Iaya Limbisa Lekite. De fait qu'il y a Limbisa Leki, porte d'entrée Moubayanwane Zalakiwana, Abota mon ami. Yagotier, au monico Limbisa Moutoua, est signe légèreté. Et à mon sous-sous, il y a Tena qui regrette que le quoi est erreur, est accident est commis pour la première fois, deuxième fois, il est commaté. Mais il fallait frapper ma casse. Qu'on frappe, on n'en disconvient pas. Arouka n'est pas frappé. Ce qui que nous avons a bengani musika et ailleurs et que continuer. La meilleure des choses, pour toi, sous le gros bac, c'était. C'est que. Atiki mbeto libala pour la nini. Tala. Passi, mon y passi, passi zali, passi bomaka. Amso akoka soute amsoute akoka kinde ku soute ala muki na tongo boya moni mwana mama nanga leki nanga obima na mbetu akoka te donc ngana kana ya nanga stela ko abali ayokelinga mawa kon donc leki nanga viebe bate non ezaki monter mama be purement de qui monter mama be donc go tout monde ezana ezaki non likambo légèreté te ayokela ki kande mawa habiter mwana mususu to habiter qu'est-ce qui s'est passé dans la famille to habiter ayokeka mawa mwana mama na ngai mwana mama mais elle s'attendait que ego ki obande la ma et bande na mi pourquoi parce que mon bali pe azama be une fois déjà est commis il fallait arrêter mais le quoi arrêter à quitter à continuer à qui donc mon bali azama be na mon bali na leki bon on bali bazama be. Voilà, na mobile na leki bango mbale bazama bebino bato bo Hollande biso na chaîne na bino Congo Check TV boko ba email na bino boko ba message na bino nani azama be leki pe azosenga bolimbisi bande ko bazo koma président Chibaba Benda toujours akomaka na Koko Gabana Koko Pangasudi na président na ngai Doli Kamani bazo koma balobi Jerry Kobetox normalement ya Gauthier azana raison. Il fallait pas moi si atika mbetu na ye ya libala atale kina bimakina mobali na ye il fallait que tu yende alo banale kine atika ndaku na ye donc c'est un peu ça donc ya Gauthier na moni batu ba pesi raison to komi ko kena suka parce que ato kena mbangu na ngonga likanisini no ko pesa na leki o azolela lelo yaya alo baliloba famille bana ba koli mikolo mais so tali ba fina bango oko ka pasi ba misusu bazolala na banganda ba misusu bazoyiba o misusu bazokanga bango abina nga Géry ba misusu ba bilongi na bango misusu ba laksa na Molière et belé famille za mabe ya limbisa
Au moni même na Bible zolo baboya, mutu faut à reconnaître ma benae à zongeli nzambe. Hein? Ou reconnaître na ma be démarche à liboso, yami balo sali pa ko zongela nzambe. Au sengi pardon. Troisième démarche, nzambe na likula ko yokelo mawa. Akolo bango bote biso te ba to sengele pardon. Et le quoi liboso d'abord de quoi moi si à reconnaître bon. Déjà du fait à zolo babosé que la bande déjà reconnaître ma benae. Yami balé, il faut longola ma kolonae et si kazali tina moka. Ake penza na makolo yaya nae a fukami a leleli yaya nae na ye na mobali na bana bake kuna. Parce que maloba yaya on a moni la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maloba meki na munoko yaya t'as la conséquence nango. Maloba pika ko bima na munoko yaya et ko apporter pika malam. Donc même si on retire que la l'équilibre là définitivement mais au moins liba lango est-ce que la suko na bénédiction na ye. Donc ya liloba wana e longola oya mabe oya malamu eya. Et na biso tout total ka ba conséquence ba makambo ya total ka ba conséquence makambo biso mbali to la ka bongo ceux qui na vandi over na les mecs qui na nga moi si azali hein le quoi peut age wana ba zakaba ngibungebu na be late bongo mikolo na nzoto ezaka na botaout maintenant c'est la quand même na mo esprit moko boy vous mona donc pardon nga pena na décourager bandeko yo ba ki na mabala na bandeko na bango basi. Donc, sœur, on a découragé. On a découragé, on a découragé. On a découragé. Pour conséquence, on a découragé. On a déjà, il get ineza. Il get ineza. Moi, c'est à Pembe. Na Londres, Penza, il get ineza. Mais non, na Tomboli Bendele. Na Tombola Bendele, na Kim Pona, il get ineza. Pour y Penza, base ya makasi ya fachi. Mbote na oyangoana. Voilà, merci beaucoup. Walezagi Lobasuka ya Gauthier Business. Pesali Lobasuka, petala caméra lobana ndeko mwasi oyo azole la mai na miso. Eloko ekosala bien na motema. Na minute eloko ekosala bien na motema nezaka azonga. Nde ya Gauthier lobi azonga. Ata la distance te, ata la haute soke za ndenge nini. Pour moni yana batu mususu sel mabe pena sinon azano bongo. Mais azonga. Azonga pena tina source parce que la source ne marambo zalaka. Azonga la source ame makande ya Gauthier lobi na mobali na bana bazonga basenga pardon. Na se ya pardon ana pa koza libéré. Tu vois, ils ont un peu ça. Ami kitisa, asenga ya na pardon. Non seulement ko senga ya pardon, a kendepe, or mi ko senga pardon, a kendo luka église mon roboé. A ba sambela elongo na ya na bana na mobali parce que moni mon kilo a randenge ya ko kaya mso loba ki na kaka. Alobi malobele ki na nkabwe mais na mutumo na sima malobati. E kana mutumo bo ya kotisko banzo salela. Ya ko kyo limbisa mais conseil zakara basangana bakomelo comment quand dit l'union fait la force ba lukanzambe une fois ba lukanzambe na pardon et que vous allez accorder bon mon a que changement ils en ont la famille voilà bambote na deux personnes na yo bambote tanga na papa na ngai papa na ngai ba binga re vieux d'avant masunguna yeme mango koto ya na maman na passion sisinga boketi moi si ambinga otalinga omoni maman donc mbote pe na ya chérie ainsi que la de quand même ça na sima caméra comme qui m'a bien jana Eric Arsenal garçon jana na grande sœur na privé moi si nzambe c'était la somana donc ya muneni on ba ndeko ba ngbazo contact eza 082 2 fois 65 007 donc 082 65 65 007 sur Facebook Marilyn Masunguna, Instagram Marilyn GB. Merci beaucoup, bien parlé. Il y a Gauthier Business n'habite sur tika qui na iloko ba sapoto zo kemba. Te bon moni ngongeza muke ya bandeko balingi to continue ko be lisolo on a WhatsApp plus 243 89 99 47 545. Est-ce que tu continues ko beta masolo ya boanya na WhatsApp quoi voilà. Voilà, merci beaucoup. Grand coucou na Bella Dinganga depuis Kinshasa, moi na Londres, azala Kinshasa, ma Bella Dinganga, ma mokonzi, ma boss, mère boss, na Pesimbote depuis Suisse, Nadine Nadia, so komika na Suisse, obeleli na luka Nadine Nadia, bakola kisayoye, Francis yo vient na débat mpungi, Congo ya solo vraiment, yara ki ntobeta tour na ba Congo et ça bien, Blandino Sako, merci beaucoup.
bande ko nyonso bolanda biso na sujet o bo commenter bo partager bo pesa likanisi ndenge bato bande ko na bango na plateau ba pesi likanisi et ko sala bien bo continuer ko s'abonner na chaîne na bino Congo Check Check TV ya yemoko mobali ya pembe le boss c'est Mutombo. Merci Eric Arsenal. Voilà. On a son appel Simbo Tété dans Rokola la T. Viens à ya Kati Christian Kabea. Secret à mon donc Christian Kabea. Son abo sana qui n'a Rokola la T. Voilà, merci beaucoup. To komina souka vraiment to silisi Eric Arsenal garçon ou Jana garçon Popi. Merci na ba image na yo. Merci na ba ndeko nyoso bolinga mo ba na chat drapeau Congo na Kingo parce que na bisa bango il faut pas confondre ngana bango. Parce qu'un journaliste et investigation face à un drapeau à Kingo, drapeau à Congo na Kingo, parce que la Léopard, joueur Bazaka Mibale, les Mamabibi, l'international, et puis Bobo Ungenda, qui a battu Yafifi Ungenda, Talaka na Angola, va sélectionner Nasuki Wana, Tokutana à la prochaine, l'émission Koya, pour être dans la Binoka Moussala. Ciao! Congo Check Check TV, Yassiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yassiba Mutombo.